Moi mobimba tozawa mabunda sakrata obe minaku so baya mibala temena chef na bango kabila baya Obe Minako oyo basangani na député Sakana bayeli biso projet de loi o baye nango na assemblée o lelo epesi bulu ye epesi mbutu mbutu na kati ya mboka ezo sala pasi pe mawa. Président de la République a bouati lolaka lobi que non 2 mois bat ba futa maïté couranté mais to surtout tu va facture double pour nanine na futa 10 000 ya courant facture elinga 25 000 régie de eaux bien snel balingi ba récupérer mbongo na bango ya 2 mois nyonso na pour nanini FCC kaka tango bango batu ya FCC bazalaki na pouvoir tant on est au Konzamboka pendant 19 ans. Bazouaki initiative on a te pona nini. Est-ce que et Salama na mboka nini que bolongo la président de la République magistrature ya mboka bopé sango na ministre ya justice depuis quand o Salama bayoka songa onaje na sango biso yo toye ba okatisa to tala bango mama tala drapeau monde katani monde sili val couleur sili bango ba wela ba $2000 ba loi oyo isita kabila sali ya meshe so na mboka oyo obe mina ko yala ngote obe mina ko komoni ya bisika avana na ma campagne so to raté awa to so na ma campagne to kwesa ndako wana biso to inde to ama tiki to la bino to tuna na monatie botelelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Merci beaucoup, chers internautes. Bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. Au Balobi Vitesse Oapi, avec votre humble serviteur, héritier Iboula Mwanan Tsukana Bango. Nous sommes dans le Bakabaxelaka Nasuka, président Yabal le défenseur. Je dis merci à maman Rosette la fleur Nagambour. Et puis je dis merci aussi à celui qu'on appelle Alida Mavouba, Nakata François Alida Mavouba. Je dis aussi merci à Shiva Makwawala, je te salue. Et puis je dis encore merci à celle qu'on appelle Sandra Wangata, maman na Petit Bon Junior, à mon président Bruno Lubika Mbongo, il y a propre Yannick Foumounte qui est mon ami de tout le temps, de tous les jours. Comme on dit, l'actualité nous oblige. Avant moi, héritier Iboula, j'entre vraiment à la profondeur. Il y a ma solo, Ezo le Kanakata Mboka Nabiso Congo, Ezo Sala Pasi Pemawa. Kota la état oyo biso toza nango na kati ya mboka balobi bien que to en état d'urgence oyo coronavirus eza ko frapper na ndenge ya mukiete. Si vous constatez ces derniers temps bat baza ko kufa na ba maladie moko ba courte maladie et puis ne bazolo ba te ndenge tozolo ba tout le temps to respecter kaka ba geste barrière coronavirus ezali. Mais nous tellement que nous sommes des Congolais Nzamba zo batela biso parce que moi makubungo ya radana nzoto baba nene ba Congo bo le kota na nzoto. Mais soki lelo acte o batu bazo benga acte vandalisme. Ngai na regretter ça acte vandalisme te parce que na moment o toza est-ce que obe minako oyo basangani na député Sakana bayeli biso projet de loi o baye nango na assemblée o lelo epesi bulu ye epesi mbutu mbutu na kati ya mboka ezo sala pasi pe mawa. Est-ce que et salama na mboka nini que bolongo la président de la République magistrature ya mboka bopesa ngo na ministre ya justice depuis quand o esalama
tango bango batu ya FCC bazalaki na pouvoir tango bande kokonza mboka o pendant 19 ans bazwaki initiative wana te pona nini ya kosala o bani basala lelo na tour ya Fachi Béton parce que Fachi Béton frappe encore Fachi Béton tomoni o azalaki directeur ya cabinet na ye asali ba acte moko ya bien te o lelo za na prison Vital Kamerhe o ba kanyi bango ba pesi bango peine na bango ya 20 ans ba robimara lelo te na lobité. On dit merci à notre justice congolaise. Mais pourquoi lelo eloko wana esa la bayi bata FCC monter ma passe? Parce que vous comprendre vie cour pénal international a interpellé ba Zulabiso Kabila o ekomeli bino problème beaucoup mi ko s'inquiéter beaucoup mi déranger pourquoi avant de kota na profondeur ya makambo oyo na osenga na Hervé Bositampene chelangai balancer ngai ndenge batumbi ndaku na pas kotumba mais ndenge ba saccager ndaku ya Jean-Marie Kasamba ocheli biso balancer sune ba saccager ndaku o ezali salle de fête ya André Kimbuta chela biso en exclusivité ocheli biso na o ya Shadar coup sur coup ndenge ba saccager yango après to kozonga ocheli na ndenge population a manifesté contre projet ya ba loi oyo neto kokota siko profondeur to sola na bayimboka play. La biso, comprend la biso, Jean-Marie Kasamba. Il n'est pas victime à ma famille. Mais t'as la côté réservoir, bah tu es déjà. On va aller à tout. Ah, surtout, ah, et ça va dégager oyo. Bah, tu vas aussi pour ça là, ah, on est si vraiment. C'est pas Jean-Marie Kasamba. C'est pas Jean-Marie Kasamba. Comprend na biso. Jésus. Là ce qu'on a ndaku na ye, et si que ba dégager tout ça les. Afrika libanda. Voilà. Tellement banini zaki makasi. Ah, laisse-moi ba bukelo te. OK. Ah.
Na palais ba Olanda yo ko ngapete. Pour déclarer bien à biso peuple. Toujours pourquoi Tonio Kwamaka? Pourquoi toujours tous à la Sima ya bato ba 18 ans na mboka oyo loi oyo ba voter wana lelo. Pourquoi pas depuis 18 ans ba voter yango te? Mais lelo kaka ba na voter loi na yango to lobby cette fois-ci donc Kobunda et Bandeli Tisuka. Soki bango basali boye, biso beto sali. Et tant que peuple congolais, comment déclarer quoi bien la biso. Osali boye, kaka biso beto za na pouvoir, biso beto kotelemela kaka. Mabe, système afudi ici. Yango le toye nango lelo na kati ya Congo. Depuis 18 ans wana, bansele bafuta makate, bapolisi bafuta makate, bafonctionnaire bafuta makate, peuple congolais pourquoi badepute wana, bazango $2 ya nini $2 wana. Tomoni bino télé awa, on sait pas. C'est présenté aux Ava Mamba IDPS, aux Ava Congolais, aux Ava Congolais. Les raisons principales pour venir payer na balabala, précisément ici, dans le niveau de l'Assemblée nationale. Bit, merci pas les amis. Merci. Pour une question, je vais répondre. Est-ce que bango bazala ba humiliation na bazala makam na bango avant bakango te tolongo humiliation wana o belongo na bo il y a des députés musu na kata mboka o point du chongo bakanga eti ataki na ba na ni na est-ce que balongo la humiliation na est-ce que pourquoi di balinga ka bakam nyoso du ezala kaka na parti na bango na makam ka ezala bango biso ta ba ta voter auto voter ba peuple faut peuple voter ngai na okende lobela bino est-ce que yo possible yo ke déjà na kata mboka o peuple moko azo se faire na député moko jamais ata ba lobi ke lelo ba kei na députation to ke to voter bango to voter bango po ba kele ba lobela peuple ata mukolo moko te ba ke lelo to voter lipa ekita lelo to voter ni bis ekiti ezalaka te carburant ekita te même les soldats bazo kengela bango soldats lelo ata soda moko te to ba ke police to bi ke o azali na grade te azalaka na salaire malonga te soki obenga te azoka 95 000 ba salaire solo makamna to za likolo ata mukolo moko te o gaba kote loi moko kuna na kati ya eni. Merci beaucoup, cher internaute. Ngana ko sepela na koloba bravo. Na koloba bravo na Congolais nenge ba fongoli misu par rapport à ce monnaie loko amabe il faut to telema. Awa bolinga bo changer constitution ya mboka. Boyebi o ekoma ba imboka batebele ba telema pona ko bunde la constitution ya mboka ba changer yango te. Mais pourquoi aujourd'hui bon mema biso na ba contexte obino bolingi ba rosi mokende ba kenda ba Thérèse ba kufa personnam ba te belé ba kufa pour ba changer constitution ya mboka jusqu'à ce que le président Sénat à l'époque ezaki papa Tiengwa Donda lobi niet Tiengwa Donda tanga lobi niet bonile mbamo makambo wana si l'honnête au continent normal mais comment obemina konata otozali peuple congolais zo kufa na nzala azokufa tellement na nzala bat via bat komi pasi ko futa ndako komi ba pasi na ba commune musu pasi to koloba na Kinshasa awa mai bimarate courant et bimarate courir le karaté donc ozo nyokama na ndenga mukete mais besoin la biso ba projet de loi oyo ezana ni intérêt à population eza rien que pour na bino moko d'intérêt général te ko mona te ko comprendre que mboka oyo ezaka nango ya ba député mboka oyo ezana nango ya ba ministre bino bako mako diriger bino na banda kuna bozolia bien bozolia ba hamburger biso tozolia ba bikalakasa tozolia ba matembele
tozolia bandunda ozo sala biso mabumu pasi lobilo bobi typhoïde après biso to lobani kongola kufa la microbe te non 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 bino ba na bino ba otanga na ba poto bino ba mena ba vie à cher luxe bota mwana ba jipa minene fumé malili ota mwana malili ozongi na nda onolali na malili mais biso to la mulunge na bangungi bonyokola ka biso siko peuple congolais c'est le moment biso to votera ba député to votera ba président to prendre conscience comment on a te bateau biso to votaka basala intérêt à population te basala kaka ba propre intérêt na bango to robetela bango maboko ngai na koloba na batu oyo ba vota obe minako bomoni passe obe minaka nga boma biso bomoni passe o sakana balimba sala biso na ekiri na bango ya FCC tokotikela bango tante peuple congolais vigilant tozo senga batu ba continuer ko sala ba pétition même awa na Kinshasa même na poto to bundisa FCC to barakaniser yango e panzana pour président o aza élu o azo diriger mboka amema mboka na philosophie na ye na mema philosophie ya Kabila tokobetela ngo maboko te. Parce que ce projet de loi n'est pas ensemble. Ensemble même accepté, on s'est tient à cour de cassation sur Baboy et aussi maintenant. Non, on bat le fait quand ça chauffe. Comme ça chauffe, il faut les battre jusqu'à au moins les pignards Magambo Bouzo Bao et Zalaté. Parce que quand on a manipulé jusqu'à ce jour. To sengati état de droit et bino boligné en moté. Tant que bino bozaki na pouvoir. Gouvernement outi kobima tant que bino bata FCC bozali na pouvoir to mona nani bakanga ye oyo ba sambisi en public azoni simbongo na tesa l'état. Il faut dire merci à Félix parce que bakanyi batu bazong si 36 millions de dollars oyo zoni na trésor public. Il faut remettre la président maboko quand même azo sala musala mais bolimbo combattre un état de droit parce que vous avez compris que l'état de droit existe dans ce pays parce que le président vient frapper Moutou a dirkab nae et l'été libino et ça libino moutou passe et suit bino bozola la pognité. Ce pays a continué ba démarche ba kangela biso Chinarambo bo pesa kombo Chinarambo président na bino autorité morale na bino mboka nini kozala diriger na deux présidents mboka nini et ça la mawapi na mboka nini boti kabiso to vivre na mboka na biso en paix soki bino boati bo enrichir ba poche na bino. En tout cas, nzambe justice nzambe zali. Parce que tant que toucher justice, ya mboka ya lwa bo toucher nzambe. Ba magistrat bangwana basangani balobi niet na projet de loi wana. Ezalaka te autorité ezalaka président de la République Fachi Beton yende mutaza na droit ya ko nommer ba magistrat. Non, bo pesa yango na justice que ministre de justice yena nommé. Na quelle qualité? Na quelle qualité oza nango ko nommer les biso ba magistrat ba procureur de la République ba procureur non on dit niet boti attribution n'est pas président de la République yene muta na droit aza le père suprême de la République c'est lui qui gère notre pays boti ka ko distraire biso na makambo boni bo mema biso c'est pas le moment tant bo discuter bona na projet de loi o bino boye nango. Projet de loi Obino Boyenango, est-ce que Boyebi pétition nini projet Oyo député déposé rapport na Maramba Seni que Seni n'engezaona il faut bando voter en assemblée Oyo sali 9 mois bozo lobela yango te mais projet de loi mourera lelo na lobby bonibo lobela yango et puis bo mettre en vigueur na mboka nini kaka na Congo Oyo ko simba te oza mboka na biso to na posa etene liboso so to landi bien na ndenge ba omema biso na makambo oyo projet de loi oyo soke simbi oyebi ke ba roboto la peuple légitimité ba roboto la peuple a voter lisusu président a voter lisusu député te bango moko ne ensemble ba voter président ba voter ba député pourquoi et plutôt ba voter ba député ba président plutôt botika biso to sala musala na biso. Botika peuple a voté bat omuté malingi. Yanga na oloba na ba jeune o baganga Ligue des jeunes. Ligue des jeunes n'a pas perdu, Ligue des jeunes a IDPS, Ligue des jeunes a INC, Ligue des jeunes so ya ba parti songo na kotanga bele ba FDC, ba AFDC. So ba AA, ba II, Ligue des jeunes wana. Est-ce que les jeunes là bénéficient na pouvoir?
Au moins, on a jeune, on a soutenu parti politique au président de la République. On a soutenu Songolo Pakala comme ministre. Au retour dans le cabinet, on a Ligue des jeunes, les jeunes, on a bazalaraté. Les jeunes, on a bazalaraté. On a un mandataire awat. Tout le monde est jeune, il y a Ligue des jeunes, il y a parti Songolo, il y a un mandataire, bien à Onatra, bien à Ofide, bien à Ogefrem. Azawap. Après bino botelema, est-ce que biso ba jeune toko zalara tout le temps to ça la rabino, ba classe auto tang to ça la ngote, ba relations internationales to timela bamba to ça na ba ipen. Auto nyoka ma jour et nuit to tanga. Le loba diplomate ba respecter na mboka o, relations internationales trouva place nango. Et y en a ba jeune belé jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Ba ça ba relations internationales, ba politique administrative, ba droit international, to ça na ba gouvernement la to moni jeune nini bache jeune nini no bache rien que bino moko ne bozo ko enrichir ba poche na bino botika konyoko la biso peuple. On en a marre avec ce genre de choses. Si aujourd'hui on dit nanga bis na seni, pourquoi? Parce que Ronsard wana nenga zawana oh, à travers qui secrétaire à Oumé, à travers la Bangoïmoul, on a passé par là. Le là, à travers la corner. Est-ce qu'il y a quand même maîtriser une notion de la loi électorale? Quand il n'y a pas Batmoussou Bazate, Batmoussou Bazate n'a pas Totsika. Quand on dit nanga face à la biso, à la biso, nini, après sa biso rapport na yenni na Gérati Seni pendant 5 ans. Bah matériel, on a ma machine à voter, on a combien? On a besoin de ça. Toi, on a posé un bon rapport, on a eu ça biso. Maintenant, on est directement, on va vous maman président. Non, on dit niet avec un Rossard. À reçoit pouvoir qui a dirigé Seni. Balouka, concession Moussoussou. Parce que les religieux, le catholique a se retiré. Confession religieuse va se retirer. Balouka, Moutoumora, l'indépendant. Parce que tu peux si Seni pendant 3 ans, plutôt 3 successifs, il y a un mandat où il y a une élection salami. Tout le monde a noté le président Seni, où il y a sali volonté à peuple. Tout le monde a noté. Tout le monde a noté. Exactement, c'est la carte d'intérêt na bango, baocha batu na bango, muto a tient na pouvoir, yene muto obimisa président de la République. Ou bien muto oyo bango balingi ne ba obimisa. Tout le monde a awa. C'est le sabotage électoral. Les députés au peuple a voté. Bazu, balongoli bango, bache batuna bango. Et ça la mboka ni président de la République à la minorité, à la majoritaire. Et ça la mawap. Président de la minoritaire. Yango to senga na président de la République. Pour makambo tende bien. Na mboka oyo, pour tende bien, il faut dissoudre le parlement. Pour libala wana esila. À dissoudre le biso parlement pour makamwana nyose ça nini esila parce que obo moni oyo eza mukie parce que moto eza ya makasi tozolo bango moto eza ya makasi tokozonga la système tozala ina ngoyo lekaki na bane uti koleka to moni mutuka député ko tumba yango togo tika bêtise te na mboka na biso biso to nyoka makabino bo sepelaka bosati kunati nani o andimi ba futaka soda 400 000 so $400 nana ndimi yango na ba député nana ndimi mo linga bino ba futa ba $10 000 pour la nini parce que autant que gouvernement sortant abouaka mbongo boso ba 12 000 ba $14 000 après souka nango yango crise ekoti ya makasi na kati ya mboka botika Félix a géré nenga lo linga gérer mboka parce que tant azoti bokonzi aloba di nini je remets cet pays entre les mains de l'Éternel. Achaki mboka oyo na maboko nzambe. Yango moni ke mboka oyo solika mabeli nge salama. Nzamba zo repara azo changwa côté. Botika mboka na biso et vivre en paix. To na posa timia. To kenda bokenda ba Sun City. Bosala ba dialogue po mboka oyo elongwa na bitumba. Elongwa na ba crise. To moni ke guerre ko bunda e ko aboutir biso ne l'autre côté. To sala o esengi. Fang Diongo a dit ça. Fang Diongo a senga le président de la République pour libala oyo. Et si là, au dirigeant mboka na kimia dissoudre le parlement. C'est tout. Le président de la République a lobati yango. A lobi pona nini. Bozo tinda ngai Félix le président a lobi yango.
pour nani bozo tindanga na dissoudre parlement parce que binonde bata fait cessene bozo tinda président sala yango mais toye ba yango ndenge makambo zo kende ane ko silate ba ko dissoudre parlement ba Moïse Katumbi nyo so bazo tweeter makambo zo le gaza bien té eza bien té. Comment te dire continuer quand na berera raboué tant que peuple azo nourrir azo kufa na nzala peuple azo zanga mai peuple azo zanga courant kolia bien zate toi na confinement il y a d'autres pays na ba Kenya to zo mona ke bazo kabola batu biloko il y a manger président de la République a boati lola ka lobi que non 2 mois batu ba futa maïté couranté mais to surtout tu va partir et double pour na nini na futa ka 10 000 ya courant fartir elinga 25 000 régie de zo bien snel balingi ba récupérer mbongo na bango ya 2 mois nyonso na pona nini fait cesser kaka tokobetela bino en tout cas maboko te vie ya mboka ndenge zo kende tolingi makambo oyo ezala te na kati ya mboka na biso tokozonga na betando oyo pona kopesa bino lisusu ba information selon évolution ya makambo ndenge ezali kokende. Là moi je dis merci à Isaac Monganga papa na Benol, je dis ensuite merci à celui qu'on appelle Franck Charbel manager na kata Chine, Franck Charbel manager na kata Chine. Je dis merci aussi à Fernando Mr Makasi na kata Pékin, je te salue là où tu es, Alida Mavuba de tout le temps, de tout le jour, Nakata France, je te salue. Shilva Makwawala, Nakata France, je dis merci à Yannick Afumunteke, papa Nabraon et Moté Madorka Senzumba. Je dis merci à Dali, pour maman Mokondi, Dali Iboula, maman Mokondi plutôt. Je dis merci à Sandra Wangata, maman la Petit Brown Junior. Sans oublier maman Laurette. La fleur de Gambour. Je dis aussi merci à Mouzé, Nassima Caméra, Hervé Bossitampen et Tolo Moya Mobali et Téléma Play. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu.